biso pe ya trop bayebya ngo soki tosala eloko te tokomona ngo la police américaine sikoyo mpenza balekisi bandeko balandi ya Voix télévision mbote na bino pe boyei malamu na kati ya émission na bino Face B de l'Europe émission oyo esalami na tina moko pe na likanisi moko ya kotalisa bino pe ya komonisa bino maye manso oyo babombelaka biso na mikili ya poto oyo balingaka koyebisa biso te oyo pe balingaka kolakisa biso te kasi na nzela ya émission oyo tozolakisa bino réalité oyo Europe elakisaka biso te na kati ya émission na bino oyo Voix mu télévision na mayele nyonso na bokasi nyonso lokolo ezali etando ya bonsomi ya bayindo nde na ntina wana tosali mpenza manaka po ete tomonisaka bino maye manso to mpe nyonso ezoleka bongo na mikili ya poto ekoka bongo suku komonana epai na biso awa nde na ntina wana yambo nanu totombele bino bongo susu boyei malamu na kati ya émission na bino Face B de l'Europe ya mokolo mwa lelo nakolika ete tosololaka na bino basujet tosololaka na bino ezalaka mpo édifie bino mpo ekomisa bino susu makasi bo résister bayo oyo baza awa mpe bato bazali bongo libanda ya mboka bazwa mokano ya kodenonse mpenza makambo nyonso wana kasi bayi oyo bazwi mokano mpe ya kozonga awa mpo toencourage bango te na ntina wana na kati ya Face B de l'Europe ya mokolo mwa lelo totuni mutuna nsima ya pasi nyonso oyo tozomona na mikili ya poto ya solo bandeko tosala nini nsima ya pasi nyonso tozomona kuna tosala nini biso na bino tosala bongo siko nini nakolika ete eza na banimero ebele oyo tolakisi bino banimero ebele ya baémission oyo tozolakisa bino niveau ya souffrance ya pasi ezali bongo na mikili ya poto niveau ya pasi wana eza ya moke te bandeko na ngai niveau ya pasi wana ezali kokumba biso tokende kosala makambo mosusu oyo ezali malamu te misère ya makasi tolakisi bino balolenge nyonso par exemple na image oyo bazoincruste to mpe bazolakisa biso siko na ngonga oyo bazolakisa biso ndenge nini bandeko na biso oyo bazali na mikili ya poto bazovivre pembeni même ya Stade de France me nayebi te mokano nini biso na bino esengeli tozwa nsima ya komona pasi nyonso oyo makambo ezali ebele esengeli biso na bino tokoka kosolola ndakisa mpo na kozwa mikanda na poto bato basalaka mibuboni mpo na kozwa mosala bakritere nini esengamaka estce ya solo biso na kati ya Europe tozoremplir bakritere nyonso wana mpo ete tozwa misala ya malonga nakolika mpenza te nakolika mpenza te nde ezosengama na biso nyonso bandeko nyonso oyo balatisami mpenza na susi wana ya koluka évolution ya biso baafricain ya kolongola part ya humiliation oyo mokolo na mokolo bazoinflige biso peuple africain mpe biso moko tozondima tokoma responsable ya humiliation wana misusu lelo tokomi meme bakobai misusu lelo tokomi na biso bachamo to mpe bacheval na bango basala na bango oyo nyonso bango balingi tokondima makambo wana kino wapi tokondima humiliation wana kino wapi lokola biso na ngambo na biso na kati ya Voix mu télévision tozointerpele bino po ete bokoka bongo susu kozonga po ete tolongwa na kati ya humiliation wana mokolo na mokolo na baémission nyonso ezoleka niveau ya Voix mu télévision na banzaka mpona kolamusa makanisi na bino esika bozali Face B de l'Europe eye te na ntina moko to mpe ya kokritike bino ntina moko ya kofinga bino to mpe ya komonisa mabe na bino me eza humiliation soki bahumilie tata oyo aboti yo enge olakisa ete bahumilie mpe yo soki bahumilie semblable na yo oyo akokani na yo aza lolenge moko na yo ça veut dire que bahumilie mpe yo mutu wana yo kondima te esika yo ozali bakende kohumilie ndeko na yo te okondima ngo te lokola biso toboyaka ntina wana yango bomoni tosalaka makasi po ete tokolamusa makanisi na bino
na bisika o bozali. Misère grave. Mais toujours ko dénoncer yango te. Basusu kutu basu misolo awa azali na mbongo en Afrique. Mais andimi na ye a defa to pa kota banyongo. Pour que ça $10,000 pour avoir occasion ya kokende na niveau Europe. Mais ils ont le bel abatuka ke l'autre côté. Tant on compte na niveau Europe, t'as la vie aux hommes menés. T'as la bon moyo zanango. Ils ont ndenge nini. Est-ce que ça bon moyo oyo ils ont senga ba africain ba betela yo maboko. Eza bon moyo oyo tout mona que non évolution ezali. To bon moyo oyo bino bozo mona. Bon moyo wana. To ko espérer ndenge nini ke batu ya boye lobby wa kobongisa Afrique. Batu ya boye lobby ba osala makambo ya malonga na kati Afrique. Ba misusu ba oyebisa ngai tozwaka bambongo. Totindaka kuna pe totongaka bandako na poto. Mukolo ezali na mikolo ezoya tokoyebisa bino ndenge nini batu bazana mikila poto basalaka mbongo. Ndenge nini misusu basalaka makasi po bazwa mbongo o batindelaka bino awa po boko babongo tonga bandako. Na sûr que soki boyebi yango mingi kati na bino bolinga soki ozwa mbongo wana te. Po salaire na mikila poto o tozwaka nyonso eza calculé. Pe tokosala émission sur ba calcul. Tokomema même ba fiche de paye. Ozo lakisa ndenge nini tofutamaka. Pe ndenge tozofutama. Nyonso eza calculé. Siko oyo ozwaka ya ibele wana. Potam so tindela bandeko no batonga. Ozula yango wapi. Yana bien to komi instrument de plaisir, instrument cobaye. Donc eza penza malamu te. Kasi biso na kati ya voir mo télévision pe na émission na bino face B de l'Europe, ndenge tozo encourager bandeko ebele. Bako wa ozonga na kati ya Afrique. Tozo na bandeko bisika na bisika. Oyo bakomi kozwa conscience et zo senga sima ya komona pasi nyonso wana bato mosusu bandimi balobi te biso tokolinga soki kofanda na Europe te po Europe eza susu malamu te mpe etikala kozala malamu te mpo na biso baafricain na préféré nazonga na ngai na mabele na nga nazonga na nga na Afrique na nga po kuna ntango nakokende na Afrique ekopermettre ngai nazala l'aise ekopermettre nga nasala nyonso ntamsu nazala ngo posa pe na kolia oyo nzoto na ngai kolinga na lia ya malonga na Afrique na biso misusu bakomi na façon wana bakomi komonela ngo bongo nde na tina wana na kati ya likambo wana biso lelo tosepelaki tokoka kosolola na ndeko moko ya biso sima ye ya kolanda ba émission sima ye ya kolanda nsiku ya kotanga nsiku ya semono anza pe alandi ne songa nzila ndeko wana pe na ngambu na ye azwi mokano me ndeko na biso wana aza na ye congolais te totia wana ndenge ya conférence de Berlin aza africaine bien sûr mais aza congolais te ya yambi sango atangi pe nsiku ayekoli mibeku ya bikela sima ye kososola makambo nyonso wana na mibu ebele oyo asala mikela po tabi te nga moyen afanda sosa eza te ezosenga nazwa risque wana nandima kozwa risque wana nazonga na mabele na nga bandeko balandi toza elongo en direct na niveau ya Cameroun na elenge mwasi mobundi tobenga bango pena mobundi ya makasi nengwa misipo baza en direct na biso na niveau ya Cameroun nde tokosenga na niveau ya liaison ya Vuvamo télévision so bakoko sunga biso po ete tokoka bongo solola elongo bongo na nengwa misipo po ete bakwa kotelisa biso toza na mituna totuna bango po ete bakwa bongo yanola na bino ba téléspectateurs bokwa bongo yoka bango po bino mo boyoka bango po so tosali commentaire bolba ah parce que za ye moko mais bango na niveau ya Cameroun ya na niveau ya Cameroun ata camerounaise andimi kozonga na kati Afrique de biso na bango boko sosola kaka ete lelo tokosola na bango mais toza na lopoto po ete bango bien sûr bavutuki bien sûr bandimi sango lobi ka loposo moindo mais na kati wana ya nkota nde esika oyo tozomeka kosala makasi
kasi lokola bazoloba lopoto malamu biso na bango lelo tokoloba français elongo na bango kasi kopesa na mbote nyonso ezalaka déjà na nkota na biso donc nakolika ete tokokende bongo na liaison batiela biso liaison na ndenge ya misipo po ete tokoba bongo kosolola na bango yenge keno ndenge ya misipo. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Voilà, j'ai appris que ça fait un bon bout de temps que vous êtes retourné au Cameroun. C'est bien ça? Ingeta, j'ai fait mon retour en Afrique, précisément au Cameroun. Ingeta, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. Mais ça fait combien de temps? Vous avez passé combien de temps en Europe? Parce qu'aujourd'hui, ça peut être un voyage, hein, un voyage d'affaires. Vous avez fait une semaine en Europe et puis vous êtes rentré au Congo. Est-ce que ça fait un bon bout de temps ou ça fait des années que vous habitez en France? Alors moi, j'ai fait exactement 18 ans hors du continent, précisément en France. Ok. Mais quelles sont réellement vos raisons? Quelles sont vos raisons pour un retour aussi brutal, je veux dire, en Afrique? Quelles sont réellement vos raisons? Alors, les raisons de mon retour en Afrique, c'est premièrement ras-le-bol général de la vie que je mène en Europe. Et je pourrais même rajouter, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse en Europe, je veux dire, la jeunesse africaine, on nous dit que l'Europe, c'est un paradis sur terre, un paradis dont toute la jeunesse africaine rêve d'y aller. Mais aujourd'hui, vous quittez ce paradis pour venir en Afrique. Est-ce que réellement, vous ne pensez pas que dans votre famille ou dans votre entourage, on risque de vous traiter de fous ou quelque chose comme ça? Alors, c'est vrai qu'on nous dit que l'Europe, c'est un paradis sur terre, mais ce n'est pas vrai. Pour avoir vécu là-bas pendant 18 ans, ça a été 18 années de tracasseries, de galères. Il faut déjà à peu près 5 ans minimum hein, pour pouvoir avoir ces papiers. Les exceptions, voilà, c'est rare. Mais il y a des exceptions, mais ça ne s'applique pas à tout le monde. Donc 5 ans déjà pour avoir au moins ces papiers. Après, il faut au moins minimum encore 5 ans pour pouvoir faire une formation digne de ce nom, pas n'importe quelle formation, une formation digne de ce nom. Et vous recomptez encore 5 années pour vous insérer dans le monde du travail. Donc, il y a des personnes pour qui ça prend à peu près ce laps de temps-là et d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus long. Et ce n'est pas c'est-à-dire une vie fantastique, c'est des salaires de misère dans des conditions de vie miséreuses. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a beaucoup de nos frères qui rentrent souvent avec de beaux habits, voilà, dans des voitures de luxe, etc. Et du coup, ils en mettent plein la vue aux autres alors qu'en fait, ils ne vivent pas dans de bonnes conditions là-bas. Et pour ceux qui réussissent même parfois à construire des maisons, des trucs, etc., que les gens ne se laissent pas impressionner parce que les salaires que nous gagnons en Occident ne nous permettent pas de bâtir des maisons dans des laps de temps aussi courts. C'est vrai hein, que, bon, moi, par exemple, dans la communauté camerounaise, les gens font beaucoup les tontines, etc., ce qui peut rapporter de l'argent aux gens, mais très souvent, on sait d'où vient cet argent et ce n'est pas un argent qu'on a travaillé durement. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a rien à faire en Afrique, les gouvernements, nos gouvernements africains n'ont pas prévu ces genres d'événements, je veux dire un retour comme ça en Afrique. Est-ce que réellement vous allez vous en sortir sur place ici en Afrique? Comme j'ai dit, je viens pour mettre mes talents, mes connaissances au service de mon continent et aussi saisir toutes les opportunités que l'Afrique a données. On a plusieurs activités que nous avons en projet de mettre sur pied. Matondo. Ok. Mais juste avant de finir un peu, de vous demander juste le mot de la fin, mais j'aimerais bien juste savoir comment avez-vous découvert Vuvamu et puis Nesonyanzi la Fumukusu Kiamzalapa en Angola? Par quelle voie et par quels moyens?
Alors, Vuvamu et Nensongianzi, là, je les ai découverts grâce à Nengwa Moseka. Euh, j'ai fait les cours de Nsikumya Semono Anza avec elle, c'est-à-dire la loi de la création. Ok. Et c'est à travers cet enseignement que j'ai connu Vuvamu et Nensongianzi, là, Fumukusu Kiambuzalampanda na Angola. Donc, pour toute personne qui serait intéressée, bien évidemment, vous pouvez la retrouver sur Facebook au nom de Moseka Epalia. Ok. Bon, maintenant vous êtes en Afrique. Quels sont les conseils en tant que jeune africain qui a résidé en France et qui a connu la misère au niveau de la France? Quels sont les conseils aujourd'hui que tu peux donner à toute la jeunesse africaine sur place ici en Afrique? Alors, pour la jeunesse africaine qui vit aujourd'hui sur le continent européen, moi, je leur dis de se réveiller. L'Afrique n'est pas toujours ce que nos parents nous ont décrit. Beaucoup, souvent, parmi ces enfants-là ne sont pas retournés en Afrique. Beaucoup parmi eux ne savent pas ce qu'est l'Afrique. Parfois, ils revendiquent très souvent, c'est-à-dire cette appartenance à l'Europe, à la France. Il décrit ce besoin d'être reconnu en tant que Français. Mais moi, ce que je vais leur dire aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas Français. On ne sera jamais Français sur la terre d'un Français. Nous sommes Africains. Et on vivra toujours les discriminations qu'on vit aujourd'hui, tout simplement parce que nous ne sommes pas chez nous. L'Afrique vous attend. N'ayez pas peur. Les sorciers ou je ne sais pas quoi, etc. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de sorciers. Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de sorciers, mais la sorcellerie est au moins la 30e cause de mortalité en Afrique. La première cause de mortalité en Afrique, c'est le paludisme. Et vous avez la capacité ici de pouvoir vous réinventer, d'être sur une terre où on ne va pas vous stigmatiser, où on ne va pas vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous, tout simplement parce que les personnes qui vivent ici vous ressemblent. Ce sont des personnes ce sont des personnes qui sont de votre communauté et qui ne sont pas là pour vous tirer vers le bas. Donc, il y a beaucoup beaucoup de fausses croyances, beaucoup de peur, mais vous êtes chez vous ici, revenez sur le continent. Il faut que nous rentrions chez nous pour développer chez nous. L'Europe ne s'est pas construite par magie. Les Européens ont travaillé pour construire leur continent. Il n'y a que nous qui pourrons construire aussi chez nous, en sachant qu'aujourd'hui, plus de 65% de la population africaine à travers le monde a moins de 15 ans et qu'elle est extrêmement jeune. Ça veut dire que c'est nous qui allons développer ce continent parce qu'on a la force pour travailler, pour relancer notre continent, pour relancer nos pays, etc. Donc, tout est à saisir ici, qu'on ne vous trompe pas, il n'y a plus rien de l'autre côté, tout est à faire ici dans tous les domaines. Donc, revenez saisir ces opportunités parce que d'autres sont en train de les saisir à notre place, d'autres sont en train d'occuper l'espace vide que vous laissez. La nature a horreur du vide, la terre appartient à celui qui l'occupe en premier et on ne peut pas laisser les autres venir conquérir notre espace alors que cet espace-là, il nous appartient, notre terre-mère nous attend, alors il faut retourner chez nous. C'est vrai, je ne vais pas vous mentir qu'il y aura des difficultés, mais je pense qu'en revenant même en masse
nos dirigeants trouveront des solutions. Ne vous trompez pas. Qu'on ne vous trompe pas, nos dirigeants travaillent et le jour ils vont voir qu'il y a une diaspora qui veut retourner et qui retourne en masse. Ils feront ce qu'il faut. Ils trouveront des solutions. Le simple exemple du Ghana. Le Ghana a ouvert les portes. Beaucoup d'Américains sont en train de retourner. On construit partout au Ghana tout simplement parce qu'ils sont en train d'accueillir cette diaspora qui est en train de rentrer. Donc, n'ayez pas peur de faire ce retour. Beaucoup parmi vous ont des moyens de pouvoir investir en Afrique. Revenez investir ici. Il n'y a que nous qui développerons chez nous. Matondo Mingi. Avant de vous donner le mot de la fin, j'aimerais juste faire un petit commentaire par rapport à ce que vous venez de dire il y a juste un instant, que pour avoir des papiers, juste pour avoir des papiers, pour être en règle, au minimum 15 ans, mais c'est quelque chose de grave. 5 ans, 5 ans, 5 ans. Vous imaginez le nombre de temps que vous avez perdu juste pour avoir un papier. Mais c'est énorme. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine doit vraiment faire attention. Nous devons absolument faire attention et demander à nos gouvernements de vraiment faire attention à tout ce que les jeunes ou la jeunesse africaine est en train de faire je veux dire en Europe. Et pour les gens qui risquent même leur peau pour aller en Europe, est-ce que c'est vraiment important de perdre 15 ans de votre vie? Imaginez-vous que vous avez 27 ans ou 25 ans même. À 40 ans, vous n'avez plus la même énergie. Vous n'avez même plus les mêmes capacités. Comment allez-vous aujourd'hui faire en sorte que, je veux dire, travailler, le travail que tu devais faire peut-être à 25 ans et le faire à 40 ans? Vous avez vieilli, vous avez perdu de capacité. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir avant de pouvoir aller en Europe. Je pense que là, on est en direct avec Nengwa Misipo au niveau du Cameroun. Donc c'est notre Nengwa. Notre maman Misipo, au niveau, elle est rentrée avec ses enfants. Nengwa Misipo, juste le mot de la fin. Je sais que ça ne doit pas manquer. Le mot de la fin, comme ça on va un peu terminer avec vous. Alors, le mot de la fin sera un appel, un cri de cœur à la femme africaine. Ok. Tout simplement parce que nous avons constaté que dans ce mouvement de réveil de l'Afrique, beaucoup de femmes sont absentes. Très important. Et on a besoin de la femme africaine pour impulser le développement de notre continent. Tout simplement parce qu'elle est le premier pilier dans la maison. C'est elle que les puissances étrangères ont utilisé pour pouvoir aliéner les enfants que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous demandons à cette femme africaine de faire un retour vers sa culture, un retour vers sa tradition, de ne pas avoir peur parce que nos mamans sont souvent celles qui taxent, c'est-à-dire tout ce qui est culturel, de sorcellerie, etc. Mais il faut que la femme africaine elle se réveille, il faut qu'elle prenne son destin en main, qu'elle se reprenne. Et voilà, je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans ce combat-là, un engagement fort et réel de la femme africaine. Matondo Mingi. Ça va, Matondo Mingi, Nengwa Misipo. Voilà, mesdames et messieurs, tous allez qui en direct na Nengwa Misipo na niveau ya Cameroun. Oyo baye li sous la témoignage. Ya makambo nga lobara awa. Na lobela rabino ngotango nyonso. Que pour na rozwata mukandara ya pamba na niveau ya Europe eza facilité. So nenge nini lelo bandeko bazo nyoka makuna tala elenge mwasi. Ebi elenge mwasi. Azam pakate anuni pete pinenga zongi na bana na ye. Azongi na bana na ye. Siko tozomi tuna mutuna. Apesi biso ndakisa ya awake na Ghana ifungoli ba frontière na ye contre ifungoli ba frontière na ye na ba noir américain nyonso ba ya na niveau ya Ghana po ete ba kwa bongo tonga. Nde tozomona ndenge Ghana ezoke na niveau kotongama mais ba mboka mosusu pe bokota pe politique wana ya koluka moyen ndenge nini ya kozongisa bandeko na biso bakendaka pe bowumbu
bandeko na biso oyo bazalaki na makanisi mabe ya kokende na Europe suite ya lokuta o babuka bayebisaki bango mais oyo na posa zonga baleta na biso bosala makasi boluka bo créer politique wana po ete bato bakoka kozonga na kati ya Afrique tozonyokwama na mikili ya poto tozomona pasi na mikili ya poto botala humiliation ya boye ata bino bakonzi na biso bozala na valeur te na miso na bango bino bakonzi na biso bozala na valeur te so ndenge ni bozondima ke ti lelo tozala na biso kana forme tozaleli oyo bo créer politique et puis bo luka na niveau même ya gouvernement nyonso ya Afrique na bien nyonso ya Afrique esengeli basala makasi esengeli basala makasi ba luka programme ya réintégration pour réintégration que ça na douceur mutu muso akondima ke no ayo ozonga awo ma yo kutana ba réalité moment mais grave bien sûr que ça pas naé misusu baboti bana mais dans la paix malamu te mwana azo ba choc wana mbala moko itaka traumatisme malamu te lelo tout ça la soki nini tant to nyo kwa mina mikila poto tozo ba susté tout ça la soki nini botala exemple ya munene pe exemple ya kitoko lelo bozongo na face B de l'Europe ndeko na biso awuti kotalisa biso asali 18 ans 18 années na niveau ya Europe mais expliquer biso que bozali na kata misère na salaire ya malonga te pe a lobby malamu ezali ko pesa pasi na biso batoto utaka mikili ya poto oye na baketch oye na bilamba oye ta mususu mwa mutuka oye kaka komonisa yango to pe kosala tapage mpa bandeko no batana kata Afrique oye kosala tapage na kata libota na bamona ke no yoza spécial yoza pena spécial mais en réalité on a nos spécialité on a nos spécialités ayo otalisa ke batu mususu nde tolobelaki yango juste avant batu mususu bazwaka mbongo moko ya malamu te o batindaka awa pe batonga nango bandako eza babengango l'argent sale mbongo ya bosoto yango eza nini pesa bino ndakisa na émission wuti koleka batu mususu baza forcé à la prostitution batu mususu baza forcé à oteka drogue batu mususu baza forcé ya osala ba shake bandeko na ngai makambo eze belé otokotalisa bino ndenge nini mbongo ngo eyelaka bazwaka mbongo yango ndenge nini siko ntango atalisi biso yango mais ke ozwa mbongo ya propre boye otonga nango okoka te parce que eza misérable eza pasi salaire wana eza ya malonga te siko ndenge nini yokoluka mwa otonga nango bandako donc c'est que eza na makambo so esalemaka eza ya malamu te bandeko balandi na kolika ete ngai na lobaka mais awa pe ndeko alobi aza pe oya biso ta mususu na Congo te mais aza africaine ndeko na biso na kata Cameroun botala ndakisa apesi sima ye kotanga nsiku loi de la création sima ye kotanga enseignement wana aye kososola malamu asosoli malamu ke akozala malamu na nsiku oyo atangi akozala malamu epai na ye na kati ya Afrique akosalela nsiku yango malamu epai na ye kuna na Afrique nde batata pe banengwa na bandi oyo ezali moko ya émission na biso émission tozelaka biso banso a niveau ya vuva mu télévision tozalaki elongo lelo na ndengwa misipo tolobelaki bino e sima ya komona bapasi nyonso tozomona na mikili ya poto siko tobanda kosala nini lelo kwa tozalaki na ndakisa ya moko ya bandeko na biso ndakisa ya soki tomoni pasi eleki makasi kuna lokwa tozovivre malamu te to na kati ya bobola pe na kati ya pasi tosala ko nini tozonga na biso na Afrique azali a féliciter to ko encourager bango pe face be ba kosala makasi ya makasi po balandelaka bango basungaka bango pe po ete bazala lokola ndakisa mpona bandeko mwa ebele pe tuluka bandeko mwa ebele
po toyebe te bandeko misusu bazali pe kosala retour yango. Tomoni pa na biso na RDC tozala ndeko na biso bafudi nsoni oyo pe basali retour na kati ya Afrique awa bazongi awa na kati Afrique ye elongo na libota na nengwa na ye bazongi na Afrique baye ko s'installer awa babi Europe esili baza batu ya félicité pe ya kolandela nde batata pe manengwa abandi émission na bino bosepela nango makasi kasi ezalaka ntango mokuse mpo etando ezali ngonga bapesaki biso yango wana soki bino mokolo bokodeside ya ebele bolobi te émission fo tokomisa yango ata 1h30 eza nango mpe possible ezodépendre kaka na bokasi na bino mpe na posa na bino soki bosali baréclamation ebele na Vuvum télévision bokozwa yango 1h30 siko tokomi na suka ya andaka na biso mokolo malelo biso mosali na bino oyo azalaka ntango nyonso na esika mpona kosala barecherche esika bayindo bazomona pasi na mikila poto bisika ngo mpe eza ya kobata matin ezala nango ebele mais oyo azosala makasi ya kobimisela bino na mpwasa oyo ebatama na nkuku nyonso ya Europe mabe nyonso ya Europe face B ya Europe boko bongo komona yango na miso na bino na nzela ya etando ya bonsomi ya bayindo Vuvum télévision totondi botondi bandeko nanga banso basungaki biso mpona kosala émission oyo mpona nini te tozalaki bongo na nsima matalatala tokopesa bango mpena bakuku to mpe bambote ya ebele ndeko na biso tata kwaku maisha elongo bongo na tata mbala bazalaki bongo susu na nsima ya matalatala nde soki bozomona biso kitoko boye na bonzenga nyonso plateau na biso ntango nyonso eza décoré ntango nyonso baza na biso tata kuba mpona nini te topesa bango susu balongonya na mosala monene bazosala mpe na ngambu ya réalisation mpe ya montage totondi botondi na le superlatif tata Nsimba oyo bazosala mokolo na mokolo ete biso ndeko wa bino tomona na bongo susu elongo na bino na lolenge tozomona na lelo matondo mingi tokozanga te kopesa mbote na bandeko banso oyo bazosunga lelo toza na ndeko na biso tata Mbando Serge nakoma bapaya mama na biso Mawete na ngambu ya Belgique topesi bino bambote ebele lelo mpenza kaka bato wana po ete bazosala mosala ya kolanda face B de l'Europe mokolo na mokolo totondi bino botondi de biso na bino tokutani na manaka oyo ezali koya matondo mingi Kambo ezosalema na mokili tokyo belango deja baimilia biso mpe ya tro bayebiango soki tosala eloko te tokomona ngo la police américaine sikoyo mpenza balekisi racisme narcissme sikoyo mpenza balekisi soki tosala eloko te tokomona ngo na boyi makasi bato bazotan